ngana muta vérité ngana teti plus que secret le père ba oboma ngana pona vérité nga vérité nde teti plus que ya chichi oui zawadi wana ya ayaki mission Mike so azali musai na nzamba angaka mona ngo Zaya diaza niesi ya mbengu aza sirène ayaki mission zawadi wana oui zawadi ayaki mission ayaki kozwa Mike moto Mike déjà asilaki akokoma par terre eloko zongisi Mike majabu naokosa tuba église bo bande ko kambara kitambo zalaki Moïse Mbine mtapesa ki kamba cité betela kuna oui na monike no te fonga na beta pe borna il est pas comme un leader mais tandis que Moïse Mbine était déjà bien préparé soit mateya ya Mike Kalamba soit mateya ya Moïse Mbine au mona ki oaza musai na nzambe même nga so na telemi na cher Mike Kalamba ya tel Mike Kalamba ya auteur na ngate na leki na parole sans esprit oh Mike sans esprit sans esprit mama nzambe pe fozana ngana mambo na kembi mamba nzambo munyo ya 17 ans ngana bandango lelo ba 15 ans na nyonso wana nazo kemba banzala lelo tolo dande mambo ya ba jeune leader biso nde toza to papa c'est Denis laisse pas na yo aza sou nzambe c'est un papa que je respecte beaucoup à ça ba Denis laisse basalango nani baba Denis laisse bien za sous pasteur Denis laisse sous pasteur l'homme de qui bien za sous pasteur yungu pour Denis laisse bien za sous pasteur Denis laisse beta ba stade wana beta ba plein ya kala histoire wa kala no abeta wana lelo abeta ngoto l'église nekende so mon 50 personnes katanga mutu ya komane mu ba politique ko kumisa ba politicien kobeta ba pasteur misu ba matolo boye bo mamba nzambe akilelo vya za suna nzambe te nzamba kima vie kala nzamba tika Denis laisse atika ekala vie ki bonzambe zala suta oh vya za suna ki bonzambe te ebo Joël Francis wana ututika mtafingisi bango don ye na ebite ba vie de nous ba beta ba makio na lowa yete ye pena beton ya salite beta makiona nzambe na ngonde yeti nzamba makiona ne Denis laisse yeti père spirituel ya makiona eza yeti mais oui spirituel ya ba makioniste ye Denis laisse père vienda père spirituel utapanda makambo na kala yesu kwa beta ya propre ya ba mayele si beta makiona mayele ya propre parce que comme so beta on salite ouais bah Joël donc azana on apprenti donc il faut ailler pour la bien des fois on appelle pas bien Denis like sangai Joël Francis tant faut on n'est pas Denis like non like sangai ba beta ma ndenge ni ba cédé bazo pesa zo beta ngoma be ba maka bazo pesa zo sala ngoma be donc azana nous amateur donc azo fin ça ma manzambe oh Joël Francis on fin ça manzambe oui makioniste makiye kutu do ya salite egi ya kobenga frère moko azana kata hôtel MP na bandal na chambre kingani aventurer voilà aventurer edi na bala lobi na ngata na bondeli yaka dévoiler makambo na bango tout ya mabe papa évangile eki wapi banzambo bakutino baselaki eza wapi banzambe papa na biso soni baselaki baza wapi na temps oyo papa ne faut batelema kombo ya prophète donc na nzela do muta komi kokima ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki ozana posa olata elamba ya Londres komi tungisa na yote adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapio na bandel mola entrée ya mama colonel au pusani mukie oza mobimba maison de Biema London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya
mbongo na ndenge ya kosakana te e suki kaka na maison de biema te loge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge ezalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour à ouverture botala koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyokela ngai eloko oyo. Les amis de Macintosh, les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi, boutique d'habillement en même temps on a une terrasse, moi il y a moi ni nezalaka kaka check qui na Guignamba toujours prêtre j'ai Mikolo Ezao j'ai Mikolo London Place London système oui maison de biema London in Kinshasa ya madame Carole oyo aye kolatisa bana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani. Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba le Petit Zacle Zakari Mwamba allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince. mwana bendani idéologique mouche papa avec une petite partie dit nekele wele batu la paraba mon appelé fait là-bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle et le vôtre Zakari Mwamba 7M le général de la presse internationale. Qui c'est la rangement papa SKK di balobi bana papa SKK tubola muka ya bino yango Tumba TV officielle chaîne oye yena 2022 na mpe pasika et pour na ko former ko informer pe ko divertir bino ba karaté socio-politique socio-culturel, sport, société, pourquoi votre divertissement? Awa nakata Tumba TV officiel, vous comprenez que TG ça toujours awa nakata le pont RTNCD. Balobi des fois té sigani ni ministère ya communication et médias et zalaka oye kumba marepa yemoko Patrick Mouya ya excellence Patrick Mouya ba Patrick des fois toi kumbelango toujours avec partenaire de merci là tout oh besoin continuer comme ça la confiance merci à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta les Vandou Deren président de l'association qui de Bretagne. Balobi pire Fachi Betomu Kwantombolo pire petit aya Denguez là repose le cœur de maman Isabelle Marinette, merci beaucoup tout papa Pierre Mpoutou, hein, papa Pierre Mpoutou, merci. Pourquoi pas maman CG, balobi maman Brigitte Bita, bah oui moufinou kouyo pela moufinou kwa Rennes. Oazo séjourné bon ana Kinshasa, merci na maman Clotilde Bondo, plafond de Rennes, merci na maman Emeka Graf Oboza, toujours qu'on s'en confiance. Pourquoi pas grand frère propre Machi, hein, Kina Kinyamba. Kina Kinyamba, André de London City qui a dit que je quittera London T. La Bokassi Kina Kinyamba, merci encore une fois de plus. Maman Carole Steele Kinyamba, au patron, il y a maison d'habillement. London in Kinshasa ils ont bandalunga à côté il y a entré maman colonne vraiment merci pour votre confiance les lots retombana nani les lots Zakari Mwamba retombana nani ngai to retombana nani à faire prophétie les lots retombana prophète Christian bon redécouvrir awa un jeune prophète. Est-ce qu'il y a pas un moutabama qui y a maman qui a Joël Francis tout est et puis moutabama qui y a prophète au Moussouté. Les lobes redécouvrir on a Tumba TV officiel parce que Tumba TV officiel et sa chaîne nous a suivi partout quatre coins. Oh bon ça continuer comme ça la confiance. Na moni bongo Judith Mwipata joyeux anniversaire. Madame Judith Mwipata motema batu ya Serge Mbo depuis 001 déjà les leza royinda déjà côté 001 on a pour l'anniversaire Judith Mwipata vraiment une fois de plus joyeux anniversaire merci na batutu Shin Yong Lutondo pourquoi pas Vianel Mbumba élégantissimo. Balobi deux fois té encore et toujours. Balobi Tumba ne yango yo makambu. Balobi chaîne ezara moko nakata
nakata Congo pe partout ailleurs au besoin de confiance nakata Tumba TV merci na le moment mon conductrice déjà prophète Christa Kotara déjà pour les loto tumbana ye et après to sur la paix score ya lobby ça combien pour la léopard na biso to beta match retour kuna na Maroc kuna prophète Christa mbote prophète oui mbote prophète jeune boya mona mukeboy pour ça pe na tijigo na mono bangi moni ba cérémonie mystique ba cérémonie on a na muto aleki yango za kombo na Yesu muto aleki yango comment on Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a solo, non? Oui. Oh, il y a les gens Mambutu. Mais quand ils sont les gens Mambutu, facile, c'est vraiment bon, il faut continuer à bailler la grandeur. Bailler la grandeur. Oui, c'est présenté dans l'international sur Hollanda, na Tumba TV officiel. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, les jeunes leaders na Bango. Les jeunes leaders. Moi, na oedi na bala tikela manto na maboko. Moi, je dis na bala tikela manto. C'est les jeunes leaders. Il y a pas prophète. Il y a pas prophète. En tout cas, maman prophète. Ba prophète on va bimi les jeunes leaders. Les jeunes leaders na bango. Oh, ya dit na bala tikela masolo. Oui. Appel wana ya kozala lelo mosakoli. Et où tu wapi? Yo jeune boy. Tu as voulu se lancer faire na makambu ya Nzambe. Oh mais ma peuple de Dieu. Olongola bango na molili o mema bango na Nzambe c'est l'idée là et où tu wapi. Oui, merci beaucoup Tumba pour la question. Ngai na bandi ma Nzambe bo mwana mingi. Moni biso tokoli na famille a fait pas kon Nzambe malam. Na za negra na fait pas kon Nzambe malam. Banda ki bo mwana déjà papa déjà banda la biso déjà nzela Nzambe. Tokoli na banda ku oyo 19h so za libanda 19 fouet. 20h so za libanda 20 fimbo. Donc to koli bongo o ata ozo bela ozo kanga molongo kufa oroken d'église église classe à partir bo mona déjà ba choral na Nzambe malamu e kodim ko beta bambunda zelwana déjà ezale nanga déjà et puis tant on peut to koli pe zelwana pe za ba encadrer biso pe bien ndeto bimi tozo sala ka musala ya Nzambe bo sala musala Nzambe parce que nani prophétie pourquoi que c'est lancer dans telle prophétie au prophétisaka pourquoi prophétie bon ba prophétie est comme ebelé lelo to mona ba mbikuda koma ko sakola nganga koma ko sakola mais prophétie pe na vie et anango mabete prophétie za bien mais la vraie prophétie c'est la parole de Dieu yango moni ba chrétien belé bazo sala berere belé bazo ko se baser mingi na likam o tali prophétie ngana sakola ka ona zo mona ona monite na sakola raté yo sakola ozomona ona zomona parce que nini so sakola déjà oyo mono sakola pe mutu pe ndiba ça dit à quoi pe na lisakoli wana na sakola ebele na sakola ya ebele année passée na sakola pona ba comédien ba kokufa et salama na sakola pona ba ministre mboka na bondela pona ba ministre de makambo ezebele témoignage na beta na ngotolo te parce que ngana bikisa mutu te mutabikisa batu ezande Nzambe ezanza même tabik sabatu c'est des prophéties lobaki ba comédien ba kokufa ba comédien ba kufisco pourquoi pas tant au précis prophétie que ba comédien ba kufa que au sala que non prière ya ko arrêter que non ba kufati na lobaki et pas ba comédien ba lukanga ba o bazala ki sage ba yebanaki ba bona ba ko bimana media ba benga en huis clos na bondel pona ba Nzambe a longola ki liwa a épargner ba na ba accident na mambunos dans le monde quelques-uns c'est que ba kufaki ba bon ba kufaki wana na loba déjà na tanga kuna ba lettre mais ba boya koya batalaki âge nangai batalaki nini bandima ite mais ona lobaki ekokisami bandima prophète aso na prophétie na maloba lobi pe accomplissement nango si ça dit bandima prophète na prophétie oui. Ça dit na accomplissement ya makambo voilà ça dit yo accomplissement ya makambo na yo et c'est accomplir oui mais est-ce que lelo kotala batou ba otala yo ba c'est papier à travers le monde ya komona yo jeune oluki okeni na nzela Nzambe ya misusu pe bakoti banzela ba système ya mandenga mabe bazozwa ba pentacle ya kosala ba spectacle ya kiyeboye na boye mais yo c'est lancé na Nzambe parce que penser toi na retour na yango o lelo na âge nanga na mikabi yango pa Nzambe na bo jeunesse boye. Oui, merci papa. Pour nabiso maramba Nzambe eza déjà ya bo mwana eza déjà makila parce que ngana robenga mama emi koko. Mama emi kutino. Mama o aboti koko nanga pe asona mama Margot. Na mama emi mama moko tata moko. Donc mona marambo ndeko nanga grâce à ça là. Eza déjà ya makila. Donc naza bien formé.
omoni ba martyr oyo papa continue bando beta hein boutique la ngati décembre ezozonga totika ba jeko mamone ya la soute otonisa martyr wana ba Deniles basalango ba Deniles via za sous pasteur hein oh Deniles azasu pasteur hein l'homme de Kebange le roi des pétages le lo na manzambe les jeunes leaders na telemio tanga kombwana via za sous pasteur hein yungu po ya Deniles via za sous pasteur Deniles abeta ba stade wana beta ba plein ya kala histoire wa kala na abeta wana lelo abeta ngote l'église n'est kende so mon 50 personnes katanga mutu lelo tolo blande mambo ya ba les jeunes leaders biso nde toza to pas passer Deniles pas na yo azasu na bonzambe te c'est un papa que je respecte beaucoup asala mambo ya minene mais lelo via za su na nzambe te o so bonga za nini so za nzambe te via komane taba politique ko kumisa ba politicien ko beta ba pasteur misu ba matolo boye bo mamba nzambe akilelo via za su na nzambe te nzamba kima vie kala nzamba tika Deniles atika ekala vie ki bonzambe zala suta oh via za su na ki bonzambe te siko pa ki bonzambe atata makambo yo to tumula le roi de pétage o ba ke atana makambo ana bonzambe te so za bonzambe te o beta ba blogo zo simba nani azobeta ba biloko zo simba wana biloko ya kala ya banzondo na yo wana wa kala betana kaka lelo boy psa abeta ngote ezwati oh to ba yo longo telemela Deniles lelo na lobby aza papa nazo pese ba respect na mamnos mais na mamba nzambe ya lelo parmi bat ba bebisi jeunesse oyo ye pas na kati oh nzambe ya kala zarana ya lelo pazali to nzambe alaka moko na o ya kala sayela o ya kala ye pe comme to continue nzambe azaka nzambe ya kala na ya lelo mais ye nzambe déjà sala nini atika ye autike comment via kota déjà zamba kala via za su musai na nzambe te osuko atikala na mati lelo église ali arche de Noé ali akambaka batu pe okepe plein lelo ba pasteur tokotanga ba papa na ngai Konde ba papa na ngai Roland Dalo bazé belé vie aza su pasteur te vie lo ka nzambe za su te azo bundana zonga me simba te atika atika so atika posa afanda sala nini parce que cop neza ya ngwana bible azonga ndenge abandaka koluka tata liboso azonga bangomba azonga ba montagne atika ba aventure na ye o azoya nango atika ba aventure ça dit auto ça les aventures eza ba aventure o Deniles so ça zo affirmant eza ba aventure vie atika ba mani na yo ana atika. Merci beaucoup comprenez que tout ça bon na prophète Christian et yo sikoyo église au Kambaka et c'est église nini église o ngana Kambaka eza église prophétique flamme de feu eza na njili na quartier 4 na avenue Kizude numéro 19 na Kizude numéro 19 oui, donc soko ye kaka donc na entrée wana kaka soka rotuni kaka na oluka prophète ya moi ndo mona photo na prophète wana ke église wana okotimba la moko ozo kamba pe église etonga mais oui ozo combien de bandimi combien de membres lelo na commune bango 580 membres oui. na église na yo oui. O bayaka bazo croire na yo oui ba croire pe na ba prophétie na yo oui peso salema ngai epa na ngai miracle ezala 5 minutes iratateur miracle 5 minutes na confiance ya nzambe na ngai nzambe edi na bala una bonzela ki bolenge moni ngai likambu na yo ngaso na bondeli pona ngo il faut solution monana o mato kita c'est vrai yamaki onate nga nzambe ya solo ezui yo nzambe ya tigote maki onate nde moka na ba o babaraka mogisho nani babaraka mogisho bango nzambe makioniste o baraka mogisho makioniste oh ebo Joël Francis wana ututika mtafingisi bango don ye na ebite ba vie de nous ba beta ba makiona lo yete ye pena beta ya salite Deniles ba beta makiona nzambe na ngonde yeti nzamba makiona ne Deniles oh yeti père spirituel ya makiona eza yeti oh mais oui père spirituel ya ba makioniste tout ye Deniles père vienda père spirituel mtabanda makambo na kala yesu kwa beta ya propre ya ba mayele parce que ya beta makiona mayele ya propre parce que ba musu ba beta ya salite ouais bah Joël donc azana on apprenti donc il faut ailler kola bien des fois on appelle pas vieux Denis là qui sangai oh Joël Francis tant tout fois on n'est pas Denis là que non là qui sangai vieux ba beta ma ndenge nini
ba cd bazopesa azobeta ngo mabe ba makambo bazopesa azosala ngo mabe donc azana nous amateur donc azofingisa makambo nzambe trop. Oh Joël Francis azofingisa makambo nzambe. Oui. Makioniste. Maki ye kutu do ya salite egi. Ya kobenga frère moko azana kata hôtel MP na bandal na chambre kingani. Aventuré. Voilà aventuré. Oh. Edi na bala lobi na ngata on a bondeli. Yaka dévoiler makambo na bango tout ya mabe papa. Évangile eke wapi? Banzambo ba kutino ba sela ki eza wapi? Banzambe ba papa na biso soni ba sela ki baza wapi? Na temps oyo ba papa ne faut ba telema. Kombo ya prophète donc nanzela do mutako miko kima. Pona nini? Ba bêtise le ki makasi. Yango nzambe di na ba lobi na nga wana mwana mke zwa manto. Na bige ba obundisa o makasi mais ba olonga ote. Balobi na ngai basi te masanga te lokoso mbongo te nde nazabo naza na 17 ans na binzota mwasi te kopa masanga te siko yoli kamnonga na bondela pona ngo solution monana te. Oh on a 17 ans naza na 17 ans oyi binzota mwasi te kopa masanga eloko te nde nazabo naza fresh oto ba pela chaste na yebi makambo wana te o pela chaste ndo na yebi makambo wana te ingai banzila poto ta prophète yeyo a chaste Toba yo venana obimiselo. Nga na ebi makambo wana te. Ngai lo sambo vina nga lo sambo église. Lo sambo église classe esili. Oh, maintenant siko lelo. Tokoma omona ba pasteur mosusu ya minene ya église ya minene. Ba miracle comment eloko ekoti spirituellement ezobima physiquement. Oh ba koti ki nguma soki ngolo ekoti spirituellement eloko ekoti spirituel ekosila na spirituel. Yesu ko mobima ya poisa boy wana siko ngolo bango za nini ba surnaturel kaka tonde ba biloko wana nyonso makio na papa congolais fungola misu kinois fungola misu na ebite nzoto ya mutu eza océan eza oza baleine toni ndengo za boye na bendi bongolo ebimi ndenge za bona bengi muselekite botiko sakana batu ko o ya molimo obima na molimo ya nzoto ebima na nzoto ya ba makio na otoba otuba ba Léopold Mutombo Kalombo natangi ba kombo na bango te d'ailleurs ba papa na minene o tangana nzambe kuda bosana bango kala ba église o sambela o tangana eloko ate oh mais ozo ça ba plein ezelo plein kisi plein eza eloko te na makambu ya nzambe plein eza eloko te mutatindaka plein mutatindaka full ezande nzambe ba jeune belé ba koti ba pasteur ba homosexualité ba koti ki pédé ba koti ba bêtise ba mambo ebele pona nini kwa envier kaka bato ya unga nkola lobi nanga souffrir na makambo mais nzambe akofuta ngai sali ba vie on a tout bango nzambe eloko ezate siko be bazo prêcher bazo mema bana nzambe omona ke ba église sala ba plein ya craquer bana nzambe bakofungola misu kala mingi te nzambe azobimisa bango moko ekomami na ntango asuka bomona bana mike bando sakola liloba na nzambe ba jeune leader biso yeto nzambe azobimisa génération nyonso na ba bêtise na bango pona article biso siko poste bozala calme nzambe oto sambela azopinir bango article bino poste pe boye pe boale ozue lengi wana ba mbongo okomi car okomi makambo okomi kata pe banzele te ngai makambo wana te okomi kino ba serre pe ba komo te ngai makambo ya basi te ngai makambo basi te ngai basi te ngai lo sambo basi nakobala na ngai na za mutu mais lelo te na obala naza na nga mutu melelo te na sepla na papa na nga Moïse Mbiye azobo obala poani nana moni mwasi ya bien ya kotia na ndaku te depuis kala ba se belé wazo kamba na église mwasa bien zate ministère ko sa ngo ba aventure te même nga na église wana so nzambe te mais mawa hein bana ba ministre bazoya bana ba député bazoya so os esprit te mystique bana ba ministre ba oya osa na église na oui donc soko benga maté na mamba nzambe mystique donc yango moni frère wana mususu azaki na musicien amoni muninga ne kuna simbi ye pa komi pasteur moni batouche abenga maté na mambo oh Mike Lambai oui pa moni kuna Moïse Mbiye oui musicien akoma côté ah oui père atikela église oui c'est-à-dire amoni ye pa comme peu pasteur Mike Lambai ne pas pasteur c'est un frère Mike Lambai a pasteur hein mais azan église na aza pasteur te Mike Lambai aza frère qui est son père spirituel nan o imposé maboko mutaza te
mais Moïse ezana batata o betelo na mikolo bafukama bacha Moïse maboko ye nani papa na molimo master na Moïse camarade na Moïse apesie église na Kitambo cité Bethel azo église na Kitambo azo kamba encore ye pa koka basa pembete amoni basi apembe wana amoni nini ebuje mutunga pe na koma leader ndo moni asa nini ake ko sala nini wana zawadi wana ayaki mission Mike so azai musai na nzambe angaka mona ngo zaya di aza niesi ya mbengu aza sirène ayaki mission zawadi wana oui zawadi ayaki mission ayaki kozwa Mike moto Mike déjà asilaki akokoma par terre eloko zongisi Mike majabut na okosa toba église oyo banda kokambala Kitambo ezalaki Moïse Mbie nemta pesaki kamba cité Bethel kuna oui na monike no te fanga na beta pe borna il est pas comme leader mais tandis que Moïse Mbie était déjà bien préparé Zwa mateya ya Mike Kalamba, zwa mateya ya Moïse Mbie. Au mona ke oaza musai na nzambe. Même ngaso na telemi na cher, Mike Kalamba ya tel, Mike Kalamba ya ote na ngate, na leke na parole. Oh c'est vrai ça. Oui. Toba yo apeta Moïse atindio ke na otumba Mike tonde. Te na apena intérêt à Moïse Mbie, te apena loko opianga. Ngana lobande vérité, ngana muta vérité, ngana teti plus qui secret le père. Ba obo mangana pona vérité, nga vérité nde. Oh teti plus que ya chichi. Oui. Ah. Ngan mutu ya vérité, tal évangile ndenge baby tal. Et que comme ka ba ça nzambe ba venturer, ba ça nzambe boy, mais s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Ba vrai yango biso yo toza. Qui prouve que vous êtes vrai. Nakoloba mingi te, bokoye bango na misala. Toye bango na misala. Na misala. Mais lelo sikoyo komona ndenge lobi zawadi wana sirène batinda kiye lokwa bandaki no loke pa Moïse Mbie amoni kuna Moïse Mbie a résister wana crâne nde sikoyo akepa après Mike Kalamba nde sali ke no lelo mutakaliser sans esprit. Oh Mike sans esprit. Sans esprit. Sans esprit. Mama nzambe pe foza nez ngana mambo na kembia mamba nzambo munyo. Yoka 17 ans ngana bandango lelo ba 15 ans na nyonso wana nazo kemba banzala mukie oyo moni ya maladi te oh bangomba ba retraite na ba retraite maintenant nga ebisinga soki na sala ta 2 mois na jeune okufa et stomé comme nga bomkie biscuit ka koli otondi e boso likambu nga na bonde la ponango o sido zanango malade zanango il faut une solution pas na yo oui ngai nazana nga étiquette à pamba mutu siko azosela nga izanzambe nga na bikisa batu te mutabikisa batu ne zanzambe na condition za na foi za na ondima parce que Bible obi nga na Matthieu 21 verset 21 c'est par la foi que vous allez déplacer toutes les montagnes. C'est un peu ça. Merci beaucoup, c'est par la foi. Maintenant lelo il y a certaines familles même si c'est bien ça mais ndako ya kolanda ba pasteur et tout ba pasteur ba comme ko ça soni ba pasteur ba comme na ba conflit entre bango na bango oyo aleki oyo nga église na nga gaya ngana na batu ebo na boy tout ça comme on concurrence wana quotidien église de réveil est-ce que bato yo bana na nzambe bino bozo kamba nini bozo kolakisa bango est-ce que bozo kena bango na nzela ya enfer to na nzela ya bomoyi parce que comme on a que bino moko na nubo bozo na boyo kanité entre bino makambu ya ba conflit oyo ya ba sai na nzambe ya ba pasteur e banda wu déjà kala et pas ba papa Koutino ba papa Soni ba papa Mutombo e banda kala mais bango vi ke baza maele e bimaka ya salité boete e komami na tango asuka bo mona makambu ya ndenge na ndenge yango tozomona ngo makione koti na église homosexualité et koti na église nini escroquerie koti na église kimuibi koti na église pasteur kolala na ba protocole na bureau ya pasteur na mus makambo yango nzamba obimisa ba ona poisa obimisa ba ya moko musu wana zata musu na ba prière ya poko ba veillé oh ba système na bango ya monde bazo combattre ngai pona ni na lo ba vérité yo ba combattre ba otala kutu mo puko so to bito fineka siko ba ko fino et le côté naza très fort na moi na butu naza yo na moi na butu naza très fort na confiance en Nzambe na très fort lelo siko yebisa na batutu ba Holanda yo ngai prophète Christian na batu mususu oyo peta mususu baza désespéré ya komona ki otu ba aventure na ba aventure otu ba aventurier na ba aventurier
nini okoyebisa na bango bamisusu bakoma désespéré bakoma ka désespéré omona ke non topesi trop na baconfiance na baprophète yango okomonaka boye baesikokola omoni mpe makambo ya solution ya balamu te siko yo lelo nini okoloba na bango mpo bazongisa espoir. Maman, papa, bien-aimé dans le Seigneur, yo mutu ozuli baku ya kolanda ngai héros. Na ngina koyebisa yo, dans la vie, s'il y a le vrai, il y a aussi le faux. S'il y a la négativité, il y a aussi la positivité. Ozala qui désespéré et pas basai na nzambe. Ba iskroka ki yo makambo basai na nzambe ezo beta o ming na matoi. Maman, papa, na ye koyebisa yo. Pesa ngakte me pesa nzambe na nga confiance. Nzambo na bonzela ki bolenge. Aza nzambe ya temps per circonstance. Nzambo atambola ki na Abraham. Nzambo atambola ki na Coutinho Fernando. Nzambo atambola na bantoma o ba osela nzambe ya solo. Ba papa Walesa wana nyos. Nde nzambe o atambola nanga. Problème nyos oza nango. Oza surchargé. Side ezo silate. Mukanda bando kende simba. Makambu no tout bloqué. Mama papa. Meka nzambe nanga. Nzambo nga na bonzela ki bolenge eratate. Kotala age nanga te mama papa, tala wa zakati nanga. Mwana mke abetaka mbunda, bakolo pe babinak. David azalaki mwana mke makwese Goliath. So tali age nanga ozwelo te. Tala wa zakati nanga. Nzambo na bonzela ki bolenge, otika kombo na yo eyokisa masonite. Kombo na ye eyokisa masonite. Merci. Merci beaucoup prophète Christian. Et toujours comme pratiquement nasuka ya traité na biso lelo et ya koyamba yo na kata tiji na tumba TV. Olobi non fonga pena ya na pesa message bato ba comprendre qui est prophète Christian lelo ndongo lobi na bato tout bazolanda kino batala ki mukie na yote batala ki age na yote mais batala oyo nzamba tie kati na yo lelo nzamba tie kati na yo eloko lelo il faut bimisa osunga bana na nzambe o me bango na nzela ya malamu mais comment na lelo prophète Christian aux jeunes au tumbi ba Joël Francis et tout ba Denis Lessier ba makioniste yo lelo koti na kata makambo ngo o lelo telemi pona kosalela nzambe vraiment ya solo pe obikisa bana nzambe côté mususu soko tali ozomona te que non lelo avec le temps des mois après demain na roko mikoisa mapena makambo bo pe ndoko bandika mususu. Merci beaucoup. Nga makambo oyo naza bien préparé. Na promettre batu nga na komi koisa te. Net na nini. Na basi, na mbongo, na makiona, na nini. Parce que l'or et l'argent appartiennent de nini na mukil oyo. Oyo elengi sanga. Eloko elengi sanga ezate. Donc na komi koisa matin na kozala toujours na nzela ya nzambe. Oza toujours na nzela ya nzambe. Okosala nzambe vraiment. Na kosala nzambe ndenge sengeli makiona te lokoso mbongo te basi te kozemisa bana bato basi te. Kosakana ba protocole église te. Na utambwa ndenge nzambe a permettre na tambo. Pona Moïse Mbiye ti lelo azobala te ko kamba lingomba ndeti cité Bethel wana ya munene. Moza célibataire. À quoi bon imagine nous la kisa na ba célibataire o bazoya koyo qualité et pas na yo. Est-ce que basi ti lelo na tu ko trouver bon si mo tema malamu o lelo ko bimisa pe na miso batou que non aujourd'hui pasteur Moïse Mbiye marié avec madame Songolo o yo kumba ministère et kende toujours liboso. Papa omoni côté les managers ko gérer na kisasa ata 50 personnes ba otala yo dibasi ba otala yo hein so benga mate esili bilanga ba okoma bilanga otelemi otala il y a des basses et des bassi otali moi sinon moi nazota ma campagne a obima yo molobi non mais longola ki bonzoto tia molimo ya nzambe salela nzambe. Le problème en est que nano a trouvé moi si ya malamu te. Basi misusu ba a koye pa passer Moïse Mbiye pour intérêt. Aya ta l'église, ta mituka asala kombo na sanini na lingai. Moi si misusu a moi si ya olingate, olingi au côté na ba faire ekofi. Au côté na ministère sanini ekofi. Ba papa o ba yaya o ba sala ba divorce. To se kate ete ya biso ba homme de Dieu bazo divorcer pour nani. Ngonga soki ekoki neti nga so ngonga ekoki ata lobby na monde ki aza mwana malamu ba critère bien na bala te point il faut pas na former foyer non na bota pe pourquoi pas maintenant nkola lobé lingati aza non convaincu te so nzamba pese moi si bien akobala so mo nzamba pese moi si bien akobala parce que bon oya bota na ye abotisa mwana aza moi si bien te pa na ye
oyebi te makambo nini oyo pasteur Moïse Mbi amona na kati oyebi pe te mamu mwasi wana amona na kati donc wana eza vie privée eza entre parenthèses vie privée entre parenthèses oui. Mais pourquoi commettre na niveau robota ce que ça qui omona ki malamu bité sungaye na conseil zongise na nzela ki kobota na ezaki na kibo jeunesse et bon ti sukozala jeune hein ti sukozala jeune 86 ans aza jeune 86 aza jeune mais lelo réflexion ou a commis nango na ba ku azui est-ce que oyebi ke na limité mobimbana le pasteur le plus combattu et ça pasteur Moïse Mbi. Oh c'est vrai hein kayem ta combattu na limité wana pasteur le plus combattu ezaye omoni ba ku Moïse pasteur Moïse akuta nango et parce que Mike n'était pas préparé. Mike n'était pas préparé. Biso ba uba panza biso ba église. Biso ba uba bamba biso mabanga na mambanza minga na salibo. Donc il faut ça la préparer na mambo. Donc Moïse Mbi donc ba akuta na ba kuya osakante. Bazoye ba musicien, bazoye ba nani, ba saleboy, il est toujours très fort. Pour nani, il était bien préparé déjà. Bah papa na biso Nema Sikatenda bien préparé Nema Sikatenda Jacques asa bien préparé lelo tozo suka botiki la mamba nzambe ba oyo ya nzambe buku batu ya koyemba botiki la bango makambo ya koyemba micro batu bateya basakola botiki la bango yango o ba osa nzamba solo botiki la bango bata makiona bokena ba makiona na bino c'est un peu ça. Pasteur Marcelo ndenge rime utero le alingi Moïse Moïse Mbi so moi sinini ya Moïse alingi yolobiki Moïse azana moi cité azopona nanu. Bon, le pasteur wana na sepelaka na ye makasi me na yebite na bomwana na ye mateya na yateyaka soki azwaka ba déception mingi pa basi e tondeni. Oh, nani wana azwaka ba déception? Pasteur o tangi wana. Pasteur ni natangi. Oh, pasteur moto tanga wana. Marcelo. Na yebite na mat na yebite. Bon wana eza ba conflit kaka azomeka kaka moto kaka place ya mabe mais soka meki moto guerre pe eza wana mwana matete. Oh, wana mwana matete. Ba potana bona bango bangangolo. Oh, ba potana. Surtout solo gars lingi Moïse. Mais oui. Osiko Moïse on se connaît comment biminde nini. Alingi ameka a diaboliser tandis que moi si ya pasteur Moïse esprit ebelé ba lundi c'est DG belé. Mais ce qu'on ça comme ça ba lundi c'est belé pourquoi pas te abimi ce pas honorer officiellement directement tout monde que Moïse abali. Oyebite mamunine oya monaki kuna wana na chi entre parenthèses. Mais si tu veux continuer au monde makambo. Mais le but que ça préparer moi sur wana aller ni c'est pourquoi pas ta bimisa ye ya honorer directement. Yemoko ayebi ponani akobala kalate. Soki pasteur Moïse Mbi ya bali président na biso ba célibataire ngape na sali nini na bali. Moïse Mbi est président na biso ba célibataire ya ba pasteur. Mais ya lo bakata botondi na stade Mobabolo bala na ko bala te. Alobaki yango bien soki euti pa nzambe te. Aosa nini akobala te. Mais si vous comme prêt ou t'es pas nzambe pas bala. Kala mingi azobala na. Kala mingi azobala. Siko ba sero belo bayaka wana mususu bayaka wana ba ta pasteur azwa tanga. Ba Jezabel. Bala tanga. Siko so eza ke mukola ko bimisa moi so roba officiellement robala tamso mona ba jeune fille belé na cité bete ba okima. Ba Jezabel net ngai makambo oyo mwana mwasi zawadi asali. Ngai su nakobala. Mwasa libala boyi ya ki featuring e committee na mbeto. Yo bimisi mbongo bali mwasi ekoma tina mbeto ngai net na zaboye soza omba ete okokwa ka AV7 si nana mamba bo yo bisanga ne azabo bala na loenge ba vantiro basa bala ba osala ba kindu batu ba osa kindumba ya selo kwa ba marié basate Holanda donc makambu o eteya net na che mwasi lokola zawadi o net boye nana 500 personnes église ba otila ta 50. Oui, mam na biso ba sai na nzambe, mam na biso ba politicien. Moi si na yo so azobimaka mingi libanda, eza bien te. Mam na we bando simba te. Si. Oui, et bando simba te. Donc moi si yo tcha na ndaku keba ko bala na loyenge te. Ba divorce ba tata bazo sala wana ba grand pasteur netinga na vanda Natali. Ana mbongo belé. Ana église abi. A divorcer pour nani? Na zano pressé te. Malembe. Merci beaucoup. Tobi pratiquement na suka traité na biso na habité et au pesa numéro à contact et moi mot de la fait pour na ba tout balandio
pour na émission lelo na kata Tumba Tumba TV officiel. Merci beaucoup bien-aimé dans le Seigneur ozala ki branché scotché ya koyambanga ina isika oyo na ngina kopesa kaka numéro na nga ya téléphone mais en condition na ngeza so benga zaka na foi zaka na ondima. Problème nuance ezotungisa yo zalaka na foi zalaka na nini na kondima mais quand Nzambe nanga parce que la Bible déclare si ton Dieu est mort essaie l'aimer mais quand Nzambe ya le jeune leader mais quand Nzambe ya muto edi na bala tikeli manto na maboko ozala de cité numéro na ngai ya téléphone numéro à solution pour na ba problème na bino plus 243 91 011 077 na suka plus 243 91 011 077 na suka. Merci beaucoup. Tomi pratiquement na suka tam suma ba dédicace na bato ozo bazo sunga yo pe na yotali na musala na yo Nzambe. Non, mbote ya kopesa na pesi kaka peuple de Dieu union o landinga mbote c'est tout. Donc ngana yaka telora pasteur na ba yaka na ba liste ya ba mabanga. Didi Kinwani, Willy Musheni, wana mamba Nzambe te. On bokeli le pédage. Nte na lobika. Gouverneur kingani yakabaka gouverneur nani mbongo na ngaya nyonga matanga utikala nango. Non. Oh. Na ute ya liloba na Nzambe na si amen amen, c'est ça. Merci beaucoup. Tomi pratiquement la souka. Il y a traité la biso na prophète chrétien, les jeunes leaders, il y a des prophètes et tout, et bon, ça la confiance. Merci, l'équipe Mobimbo et la compagnie. Derrière la caméra, c'était Fisto Boko, caméraman de guerre, assisté par Brunel Botepa, Balobi, le premier fils, mon premier fils, Brunel Botepa. Très bientôt, vous rejoignez déjà, na Tumba Tumba TV, vous remontez avec émission Brunel Botepa, protocole Isaïlo Koyo, et comme Mounene. Vraiment, merci à tout. Merci à mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafuta, les vendeurs de Rennes, président de l'association de Bretagne. Merci à maman Isabelle Marinette. Merci beaucoup à maman Brigitte Bita, Bobby Plafond de Rennes, merci à maman Clotilde Bondo, merci à Toutou, merci vraiment à maman Emeka Graf pour papa Guillaume Matondo, l'homme portable, Guy Maseba, Balobi Guy Maseba, Moukoulou Pakas, Guy Maseba, vraiment merci beaucoup, na confesse, merci, na beaucoup la Rachuke le moto, na Kobo, ça n'a été grand frère propre, Olivier qui poule à Diataba, Balobi, mon conseiller na dollar. Olivier qui poula dia tabaou mon conseiller na dollar machine mbongo moninga batu ya Nikonzaou encore et toujours Nikonzaou. Merci pour le soutien, merci beaucoup na Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, merci na batu tout. Balobi portez-vous bien, c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.